Bossolo, na politique officielle, Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Tozuli Soli Baku, pour la deuxième fois, Tosolo Nabino, Lelo, na Maïtali, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, na Tombe Libino Bolandi Bolamo, Bisika Bozwami, Poli qui était Boza Kolanda Biso, le Lenge Yangwe Longobani, Bozwami na Mbandaka, Bozali na Bandundu, Bozola na biso na Idiofa, atako na Kutu, topesi bino mbote, bato bazola na biso na Ilebo, boza na Bulungu, na Maindombe, mbote na bino, bato baza kola na biso pe na Kananga, na Mbujimai, na Mweneditu, bato baza na Congo Central, boza na Sud Kivu, boza na Bunia, boza na Butembo, topesi bino mbote, tozoli ki etenenge na lobi nyonso ekoleka malamu. Deuxième partie, on va recevoir des chefs coutumiers. Oyo baye na pasi. Finalement, makambo ya Congo, makambo ya pouvoir coutumier oyo, comme makambo moi désordre koti mingi. Soki na bokoko tozoko kakosala makambo na alimate. Tozoko kakosala makambo na nongo elongo banite. Soki bokoko na biso bato batosi yango te désordre kokota na mboka. Sengeli kotosa pouvoir coutumier, lolenge makambo esalami ba principe nango. Place wana politique ezakate. Yango eza bokoko bazana lolenge basalila kamakambo ndenge yango epesami esengeli koto sa tradition wana mais namoni ke désordre ezosala mwa mingi ba politicien nde bazokotaka pe désordre na makambo ngo mwa mingi na yambaki ba chef coutumier maluku mikolo elekaki tozozela suite to ba lolenge nini makambo yango esalami mais lelo na zu ba chef coutumier mosusu bato bazami sato tolingi to yeba baye koluka biso pona nini problème eza nini likambo nini bango basalaki tokomi wapi pe l'état asali nini suite à makambo kozala wapi nazango yamba ba chef coutumier notable ya liboso ndeko Muluba Jacques azali notable ya Suku na Masimanimba mbote na yo boye ibolambo mbote papa Bosolo Sango merci na ndenge na yo rayo na Sango ke Bosolo na moni pe Bosolo na yo merci beaucoup kaka na komona yo boye na moni déjà Bosolo na yo yango wana tokolo baka Bosolo elo komso akolobeza te na ngambo na biso koto tokamati ndeko Mbumba Kifilu yazali chef coutumier na territoire ya Feshi secteur ya Lobo mbote na yo pe boye ibolamu. Merci monsieur Sango. Naye bien Outi mosika na uti na Feshi yangonde na yawa na makambo ezo lekawa yangonde meminga yawa Feshi za wapi so tolobi to cha na cartographie na moto alandi yo pour la première fois kolongwa pokende Feshi bokende nzela nini kolongwa wote munzabala Masidi boso na munzabala okiti o mati okeite o leki secteur Lobo Feshi toza frontière Kahemba Gungu Popo biso toza na kati to fréquence souvent ka kikwiti très bien oza peza mosika toza mosika est-ce que kolongwa kisasa ti okoma kuna nzela pe ezali nzela awo okende bien mais kuna kolongwa munzabala otiki prince po okende kuna awa ti munzabala nzela ezali très bien boye bolamu alors pona kosukisa tozwi ndeko Félix Mupepe Kangu azali grand chef traditionnel Mengi Congo mbote na yo mbote bosepeli pe ndengo ekotala biso lelo bomonaka bosolo musika mais lelo bosepeli quand même toka bolangonga malamu exact merci pona nini d'abord choix ya bosolo pona nini boponi bosolo choix bosolo parce que effectivement na combo déjà bosolo elakisi o biso nyonso tolinga très bien la vérité la justice et tout parce que la chaîne en dengo na biso c'est zapendate très bien merci beaucoup tozoli qui était tolobaka ka bosolo e bandeli kino na suka alors to banana na ndeko na bisokona ndeko Muluba to banana no ipana yo ndeko Jacques notable soki boye ko tala ngai seke likambo ezali soki likambo ezali kite boye ka boye ate soki ngape na ndimi ko pesa bino esika to solo la pote likambo ezali ba congolais bazolanda bino ebele chef de l'état azolanda bino ministre intérieur akolanda bino ndenge tozolo babo na ba service na ibaza ko tabo solo pe bato ndenge na ndenge ezali pa na bino na mboka bato bazolanda na réseaux sociaux libanda bato bazolanda yebisa biso eloko nini boye ko luka sango problème eza nini na boye ko kena ba français ya milai to banana penza to ba problème eza nini na sima likambo ndenge la kotuna mwa mituna ndambu ndeko peto ko yepa na eto succès pande. OK merci papa na tondi botondi na pesi pe maman merci na papa parce que ne faisait si na verset na 3 mois une fois tout sa papa na maman poza na longue vie na moni na vie papa na banza zali ou bien zate
na pesi yo nanu merci. Merci. Toye komona yo pamba te tosi tokoma na Molière, tosi tokoma na Top Congo, na NTNC, toleka. Soki na laki cho ba chaîne nyonso toleki, balobi na biso te suka nango ifu bokoma kana busolo. Po makambo na bino solution eza. So na ye ko luka yo boy. C'est-à-dire na ye nazwa solution. Solution po za lukuta te obambaka te. Oyo ba lobaka yango yo lobaka pe. Lokola to landaka yo na ba télévision na ba réseaux sociaux ndenge ba lobaka na biso yango na lingaki to yao. Lokola to yao ngana za notable. Naza mwana na roi Menikongo. Oyo ya mwana notable ya basuku. Na ba groupement oyo ya basuku. Oyo bazali 33. Oyo bazali sou na ba chef de terre. Oyo bazo kamba biso. Omoni soki papa azana mbongo te, mama zubilei te, bana ba okufa na nzala. Ndenge pe bokonje zali. Na biso na yoki tango olobi awa, olobi soki tozo bongisa te, maloba na biso na bakoko na biso na papa na biso na bokonje na biso, tozo négliger makambo nyonso kobeba. Yango na yeli yo awa. Nga na yawa notable ya Menikongo. Menikongo oyo aza 12e Menikongo. Premier Menikongo azali Kamanguna Tota. Awate roi. Premier roi. Oyo azalaki avant premier roi o azalaki après l'exode. Wana nde touti na nganga kuna na Angola avant to ya kokota to ya kokoma na Zumbuli ya Mvumvu. Avant biso to ya kokoma na Zumbuli ya Mvumvu, ye alembi aye kopesa bokonji na mwana kasi na ye oyo azali Tonandi Lukeni. Tonandi Lukeni ba ye komona deja ke asali akomi mokolo e ye kokoma na deuxième Menikongo oyo azalaki deja ke même makila même mwana kasi parce que na biso na kobombilo te ezalaka matriarcat ezalaka patriarcat te. Bokonzi na biso ekendaka na bomama ekendaka na bunoko te. Alors soki na zolo bande wana c'est-à-dire famille ndenge bandaki il faut ekende ti na suka ti biso tokufi ba musuba tika ko remplacer. Soki okozwa net ka moi place moi privilège na kopeso moi moke soki bozangi neti oyo aza mukolo akokomema pouvoir wana soki mwana na bino aza déjà na âge et tant que babenga ka mwana uta. Donc mwana uta ezali na monoko mbo na biso mais na biso na lingala tokoloba tel père tel fils makila ya tata makila ya mwana. Mwana akoko boma papa te, papa akoko boma mwana te. Parce que musala ya papa azo sala pona bana bakosala misala pona mama pona papa. Alors à partir on a yango to remplacer ka bana na biso wana. Soki ba remplacer mwana après quelque temps ba papa ba komi na âge ozongisi pouvoir. Et puis il faut ezala réuni ko benga ba groupement nyonso bazala esika bozo changer ou bien bo pesina na mwana en attendant. Yango na pouvoir wana tangu to pesi yango na tonelukeni ba pesi na tonelukeni ya Lungwe yango ya kokota lisusu na deuxième Menikongo oyo zomona Kikalanzundu. Kikalanzundu mwana kasikaka oyo ya tonelukeni. C'est-à-dire obazomona balandi mama na bango papa na bango aboti bango siko ekokene na ba papa te il faut ekene na banoko. Eye kolunga Kikalanzundu eye kokota 3e Menikongo oyo eye komona na Mungulubitai. Mungulubitai même famille. Même Mungulubitai wana tangu tolunga Mungulubitai toye kozwa lisusu Menikongo Mujingwa Nzambi. Mujingwa Nzambi toye kolunga wana tomoni deja na tangu abatu wana balembi baza suna mutu te. Ifu mutu mususu akokozwa mais baye kozwa 5e Menikongo Tenda. Tenda azalaki noko ya oyo azomona na mikenikeni. Tenda azalaki noko ya Nzau. Alors, à partir ya wana Nzau sikoyo ayeko kota na shima ya noko na ye wana Tenda. Loko na ye alungwaki wana toyeko zwa susu Menikongo mususu na shima 7e Menikongo toyeko zwa Mayeko. Maye kuwane komi siko eloko na yebisi yo na bana
oboti bana ba papa leki baza bana mike balobi yo simba bokonjo sima nango ba papa no so bakomi na âge comme ça ozongisa bokonjo ava bapesa yo il faut loi ezala il faut babenga population nyonso il faut bazala wana comme ça bapesi yo na loi banoko no pe basombi yo bapesi yo balobi mwana na biso tozuye na kote na bino banoko mwana na biso tozotie na anatanda simba bokonjo na biso soki ba papa bakomi na âge azongiseli bango alors tango ekomi nde wana mayeku azalaki mwana ya mungurubitai o babotaki na makila kaka ya famille wana babotaki bango po mama wana tango tolungwe na Angola na San Salvador na territoire d'Angola ko kita na biso tango bitumbe bandi na moninga na biso Kasongolunda parce que aza en vie aza témoin na bitumbo to bundaka ngana ye nini to sala ba kora vato zongwana ndenge to senga nete ba pardon alors tango to bundi bitumba wana yango nde ya ko sala ko traverser na maito ya ko trouver mwana wana ayeko bota matende wana po akoma mwana na biso mama na ye kayongo baloko taka ye na mai wana oyo etali mai ya ntsai tango baloko ti mai mwana wana yeko kola na ndako ya mama na biso wana oyo abotaka te ntsai wana ntsai abotaka te ndeko ya batoleli lukeni mama na bango ancêtre na bango oyo azomona neti grande mère. Alors tango ayeko bokola ye kaka na ndako wana ndenge tozalaka toza ndako moko wana azomona wana nini ba tolongota bango baza batu moko bawumbu na biso atie zem ayako bota bana wana mungurubitai tango bayeko pesa mungurubitai nani mayeko tango alungwe na pouvoir yeko mona wana ba papa bazaka ka bana mike bayeko pesa ngo lisusu Menikongo Kitswaka pardon Mikenikeni ayeko zo pouvoir wana na sens nini amoni déjà que bino bana yifu botika pouvoir royo biso to koli ne ino simbi pouvoir oyebi yo moko bokonji ndenge zali so lati déjà kazaka oya bokonji po longola ngo komi ngomona neti na komona soni or moi ni fois zongi sa bokonji na malem e memaka biso ti na tribunal na Mashimanimba tribunal kuna bakati yango le roi belge kaka ba belge na tangwana ezaki mibeko na bango bakati yango ba ye kozwa sikoyo responsable bazongisi ye moko Mikenikeni azui pouvoir sikoyo akoki kovanda sute esika zalaka na esclave azaka na batu mususu il faut créer mboka musu ndenge ezali awa olobino ngana kozala su na kinga kati te ngana kozala na place tel na kozala su te esika mobutu azali ngana kotonga ndako nanga place tel donc tant que oza na kati ya pays oza président mais eloko ko juger za nini mikanda yango nazo koyebiso tango Mikenikeni azui balobi boy kamba bambuta bakusisa usonga bimangu bya kusila bambuta kamba bambuta bakusisa songa bimangu bya kusila bambuta na lingale lingolo baboy soki ba mikolo batika kiyo lakisa livre ba mikolo batika o ya yo yango na yebisi yo livre d'or yango batikilanga oyo moneni ya roi Menikongo yango yo soki tangi wana komona roi Menikongo euti na roi belge oyo ayebi déjà ndenge ba coloniser kibiso. Alors mutu muso azate na ebito soko kozwa susu soki na nani soki kozala na loi ya leta ndenga yebake po ba yebaka ke Menikongo azanani ekozala na leta mais na mutu na ba groupement na nani ekozala te soko tuni ka Songolunda okomona déjà ke ka Songolunda oyebiso ke mutu akozala na livre d'or ezaka ka Menikongo otuni même Nimi Lukengo oyo azanani parce que toshito mona na ye Menikongo za lignée na webso arbre généalogique ezali alors na biloko ngo na zebisa yo sikoyo ba pesinga bokonji balobi ezala bana ezala ndenge soki bokozongisa bango lisusu etali bino moko mais bokonji na yo ndenge tolandi na arbre généalogique na ndenge bobotama na ndenge batu yaka na bino po boza bakonji toza na 10335 km² o ya roi Menikongo population o yazana. Alors yango wana lokola sikoyo apesi biso livre d'or oyo balobi oyo ezalaka bokonji tango bapesi bokonji ndenge awa baniataka neti tapis rouge bakonyatisa mutu nyonso te. Alors bapesi nga livre d'or oyo soki otali yango kuno komona ezali plume wana batiki wana banda oyo atika bokonji plume oyo ezali plume bokonji oyo koyeba o balata atandenga za wana lati te mais yoko bandoko lukame bokonji so zawa ko ezala linsala wana ezaka na ndenge bakanga wana bayibiza ke to tiki na pouvoir batiki na maloba na nyonso
yango wana oyo eza livre d'or na koyebisa yo oyo tokokende na nsima na ntango bapesi bokonzi wana tolandi toye kokita yango toye kozwa baoyo baye komona neti ntango nazoloba kekitswaka oyo nazoloba kambi baye kopesa yango na kati ya mikenikeni kambi aye kozwa yango kambi azali mwana oyo azali na kitswaka na mayeko bazali bano babotamaki ntango bapapa baza mike tangu kambi aye komona ye moko oyo azalaki mokolo na bango alobi no ngai nazwi bokonzi oyo ngai nakomi na nga mokolo nakokufa te na masumu efo bapapa bazwa bokonzi na bango yango abengaki ye atiki bokonzi nyonso balati yango na kimbai Boniface Twala kiwuta mikenikeni grand chef coutumier traditionnel de Soko ayaki awa na Kinshasa to yaki na ngai batu nyonso bamona nga tango problème baninde awa tango Mobutu yango wana nazolinga ke problème yeko bandana no wana te wana nazo peso moi kiteni ndenge na peso mukando to yaka na nga to za kotambola na nga to zaki na bakikata pesa nga na no livre wana photo wana komona Mobutu tango yambi biso voilà Mobutu yambi biso wana komona kuna kikata okomona wana yo wana menikongo azana mwa njeta tsekano wana oyo alandi wana eza président Mobutu wana ezali leki oyo bakendaka na ye na Guadeloupe tango toke kuna makambo nyonso ezalaka na njili bakati esili siko bapesa biso Jeep Land Cruiser makambo nyonso ya arrêté ya ye na banzo kotala ngo pona pembeni okomona ngo okolakisa kuna makambo arrêté nyonso ezali ordre de nation à Léopard ezali tozana eloko moko te oyo kozanga oyo monani neti bokonjo bazwaka na likolo alors tango tolandi ndenge wana toye kokoma déjà na point moko moyeke malade ye alobi non ngai lokola nazali awa nako continuer sous na bokonjo te parce que na biso avant okufa il faut tika maloba ndenge lobi awa il faut benga bana kasi il faut benga bango lobi muto na mona ki mayele muto na mona ki aza intelligence donc ye wana zotika pouvoir pour atala kaninga okoki kotika na muto aza mayele te alobi feli yo otangi mingi na ye roi ndinga za wana otangi mingi mais lokola nga pe nazali awa il faut aider famille bolanda te makambo ya leta kaka ya kosala misala na yo oyo tangi na niveau yo komoko na likolo nga na monike il faut tigala na famille ayawa na Kinshasa lokola to yaka tina ndako na ye abenga ye asala ba accord tango ba sala ba accord alobi nga na zokene na mboko il faut na présenter na kabila le père amema bisoti na kabila le père tango kakuja azali amema bisokuna basunza pesa na photo wana moko eza wana o ba photo wana pesa nga moko na koyeba ndenge ata la kisinga bwena komona alors ba memi bisokuna okomona mususu eza na yango voilà omoni wana ba photo tango bandeko na biso wana tango bayoki to yena Kinshasa azona esiko simbi wana azabu lelo boya za député sunza aza chef de terre to zalaki na ba groupement wana muso mu kuna bandeko na biso batsamba parce que toza encadrer batsamba limite na bambala na bangongo toza bango nyonso bayibi dizake roi menikongo azaka moko azaka mibalete et tango to komi na étape wana amoni dizake ngana zoke na mboko tozongane na mboka ayeko kufa siko bokonjelo ko lezalaka il faut mwana kasi azwango lisusu toyeko koma nani akozwana 12e menikongo parce que ye azalaki 11e menikongo lokola 11e menikongo ye azana Kinshasa 12e menikongo azana Kinshasa il faut to bengisa ye to zela ye to zwa kabiloko nyonso kokele na weshika msute ute pa muninga fo bombango soki te ba yibi to bombango to zela ye tango ye na mboka na 2000 ans na 2000 pardon ye comme koto ba pesi bokonji ba yenda zalaka mwana nkasio azalaka na Kisasa ye lokola la kisaka ye déjà pesaka ya memaka ye tina kabila le père tango akakuja na zoebisa yo tango présenter yango na lobi basunza ba chef de terre ba bazalaka wa news tu bayebi ki kata pe wana na yebisi yo bakena ye na Guadeloupe ayebi alors tango toke ko koma kuna na mboka il faut to benga population il faut assignation ba groupement nous il faut ba signer que oyo akoki pona kovanda na place wana parce que ba groupement soki bazami satumine ndenge to sala ka vote so ba boy ke yete c'est-à-dire ba moni oza malunga te oza pe akokoka te ko memisa bokonjo wana te ko ya kokwisa bango parce que ba groupement tata na bango mama na bango noko na bango yaye na bango ezaye alors ba kolinga te ba tambola na nzela ya mbilinga il faut bazala na nzela ya normal
il faut azala oya uti na libota wana yango wana bayaka administrateur ya feshi administrateur ya mashimanimba oyo azomona neti bako tia na kota l'État oya matari oyo azomona neti na ganaketi bayaka ba groupement nyonso ba chef de terre population nyonso eyaka wana to sala fête lokola basali assignation to pesi assignation ekota na présidence kuna ba prouver que ya solo pe na l'État to yebi to sala makamwa nyonso na 2000 président grand chef coutumier traditionnel de souk meni Congo c'est mon peuple Felikango to suki si wana soki ozibo konji lokola yo zaliawa okolo bana muyibite aya koyiba wana radio na yo aya koyiba ba appareil ozo salelao kaka muyibi akonduluka méthode aya koyiba to yekomona muyibi liboso to yoki na mboka o kuna na Kinshasa ezali na mutazo kumibenga meni Congo nani Kimvwela j'espère tu connais Kimvwela azali commissaire nani commissaire de zone ya limité shimenangwa yako sala susu na monsieur Kabila na bureau ya DGM to yeto landeli alobi soki pouvoir ngana zozwa ezali biso bako pouvoir alanda ye asukisa ye azate wana tolobi premier mutu to yonga netika mwa bruit parce que biso ba notable ba groupement tout oyebaka les camions so va sala biso to salaka union fait la force to vandeli to zabo solo to zandenge yozroba to lobeli yango oyo eza mabe to longoli oyo malamu to tiena nzela tango aye kokoma wana alobi non problème eza souté to vanda lokona to vanda ko diriger biso ko benga ba groupement makamunyo to sala tindenge to yoko mona wa to yoko ke il faut président et que ça sous président Kabila te awa président ezali Tshisekedi oya bali mama ye wana kozala papa to zana bosenga na ye akota na place a diriger biso po bana balia bana batonda ba sepela alors tangu ya azui wana il faut ko se présenter il faut ko le kananini wana na banzela wana ko bima ya ba voyage na ndenge musale bandina nute na ndenge ni moyen to komezate totali to yeko koma il faut to koma to esika na ye to yeba l'état mikande kota parce que ba ministre ya kala musuto memaka ye ti na collectivité na biso ya Kibolo ministre ya intérieur tu peux me l'appeler Mayala to kende na ministre Mayala non pona kombo pona koko bomba kombo nete Mayala kende ti na Kibolo alors akende kuna po yeba ke roi menikongo abenginga eza boye to shilisa kuna bazonga awa na minute oyo eloko pesi biso pasi to yeko mona na wa problème na yele awa onga na monike non soki na tiki bino tanto e kozala neti batu bazoye bango penza bien te eza problème na yebisho na ba télévision to leki na ba radio to leki ya Top Congo awa na Top Congo to utaki ko koma kuna poto yebisa na non ça va to ya pana yo alobite na kosima sous problème wana te po bolinga te bokende pas ya sango azaka bo solo ako panza parce que vérité na bino ezali biso toza na vérité tokosala boye mutu mususu akoya ye ko bundisa bino nani abundisa bino zombie donc tango bokomi na Top Congo bango ba recommander bino mais ba yersi zono il faut un hôpital voilà il est pas spécialiste OK spécialiste voilà OK alors tango to komi wana yango to lobaki oh il faut tokene yango to yaki to zwa ki moi renseignement wa et loko na zo betelo papa yo na moni na maison na yo okomi boye olobi population ko bunde la population donc ezali ko bunde la population nyonso na bosolo yo zo bunde la population nyonso na bosolo c'est-à-dire oponi mutu tendenge nzamba lobaka aimer les uns les autres yango na lobaki ngabi futo koma place wana ye abunde la biso c'est-à-dire nga wana zo peso charge ndengo lobi bazolanda biso même monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo vraiment atale la likambo parce que zombie ozolobe za zombie on amona gi oh Dieu des amis d'amour bete lukana no photo wana photo ya zombie beta la no photo ya je voudrais nazo zongela yo nani on devait avoir le journal à 16h juste ne nous en tenez pas rigueur parce que nous avons une situation en plein plateau on ne s'est pas arrêté pour le journal donc le journal est décalé pour 30 minutes
à partir de 16h juste. Là, on va laisser le plateau pour le journal. Ne nous en tenez pas rigueur. Il faut aussi laisser un problème autour de nous. C'est Micheline Zinga qui va présenter ce journal à partir de 16h juste. Mais en attendant, une photo de zombie. 16h30, pardon. Total la zombie. Oyo na mona ki mona mbali yangwa za mwa munene boyo. Chef de l'État yambie baza bango mibale boyo. Moni na mwa ba photo ebe. Na yeba ki te tangu natanga. Mais moi na mobali oyo. Azaka chef coutumier nga na yibite na yoka ki bato bazolo baka bazo ba tokoloba. Yo yebisa ngai nanu. Donc boza surpris, OK? Toza surpris total kaka boye to yoki. Oh na foire bazotia chez grand chef coutumier. Grand chef coutumier. Il y a baluba, bangala, bayanzi, bapende, basongo ou bien ndeni. Parce que net ndenge na lobby basongolunda. Ndenge na lobby net kianza soki bazotia ye na place. Akotinda délégué na ye. Yango na lobby na limite. Awa soki kianza ou bien kasongolunda zotia mutu na ye. Faut inviter biso. Mais abengi ngate ndenge nini. To vani to yuki kaka ndenge wana ote bazotia zombie étant que roi. Roi meniko ouais. Na loba na sans majesté na lobi non biso lokola tozali ba notable to lingala tangu to yoki litoyo pe yoka tangu to mona liso pe mona est-ce que mutu wana bazotia et tokoko kendete alobi non tokoko zala batu ya mayele bazalaka bazelaka muyibi akena na sincère mais kola bokonja kena na escalier toko yeba soki bazotia na place nga parce que biso na coutume na biso mutu ava ba remplacer ye il faut akufa ndenge ba wana ba kufaki ava ba remplacer yo alors ba ko remplacer mutu te balobaka tabana bo moyi bazoma seki wana batia makaya o ba melaka wana ya tumbako wana alors ndenge ni ba ko kozwa kombo na yo basakana nango non il faut toi avertir parce que l'état zalia wa aye bango non laissez les morts enterrer leurs morts totika to vandana moi quelques minutes to mona kuna ba installer ba tia ba kiti ba to ba yeko yebisa biso ba suku kaka papa bovandi biso bomi biso yango wana ba pesa ye bokonji soki ba pesa ndenge ni bokonji tozula na mboka rebite kuna tangu to yeko vanda wa biso to mona ki netili seki e komi koleka o bazana ministre Nana Manouanina après na chef de l'état Yewana mutu bengami azali princesse ye zombie azali grand chef. Oh papa. C'est-à-dire ba princesse ya biso bazalate grand chef ya biso azalate. Donc ba dédoubler. Oh ba fabriquer. Ba fabriquer ko sauter kutu ko sauter ndenge bano bazo sala kati bazo sauter ndenge ye mo zombie asala kati ko sauter na ko sauter. Ah. Tout le monde ça ne va pas. Il faut écrire ça. To komango to lakisa ba wo bazali boso na biso parce que toko kenene to ba voyuté ah zwa mikanda to koma na ba ambassadeur oyo ya Belgique ambassadeur oyo ya France bangoni soko tuni ozwa résultat okomona pe ba copie nango ezali awo si accusé de réception et loko na ko yebso solo nyonso za wana ko tanga ba sala ba réponse ils ont oh lokola ba accepter bo c'est-à-dire nous sommes des grands chefs bon tokomona pas cité tozelanana bo croire na bango oh nini ni sous totini la présidence courrier ba signé grand chef oh mais quand to komi ba tangi kuna ba lobi oza grand chef mais siko ndenge ni résultat to zomona te to komi na ministre ya intérieur Daniel Aselo oh ya papa ezomona na te suite te to zongeli lisusu to bagi lisusu to quel lisusu to bengi ba groupement nyonso bango kuna bana bazo tungisa papa boyete to zo yoka boyete soki nde wana biso ni to ya Kinshasa to mona président biso mongo to mona président na misu boy et le quoi to mona président comme ça soki biso to za na kati na yete to za batu na yete alobi la biso ya lobby ovanda nanu calme na kokoma eza respect à ko répondre biso alors to koma mikanda wana suite zate yango to zongi alobi non lokola suite zate bino ba groupement bo sala pétition ba groupement et yawa to pesi copie na ministre intérieur copie na présidence copie donc et kota na même na aner tout et kota suite zate okomona ba accusé de réception za wana très bien alors yango na totali o awo mutu abusolo azate mutu ya kolobila muninga zate alors ezomona na neti tout ça ka neti divagation baza ko vuba bino voilà awa
totaleli yango tolobi non. Si c'est comme ça le col les aboyé, tozomona biso futo le kana ba télévision. Yango to le gars qui ba télévision wana nyonso. To yeko le kana NTNC, mutu yango alobi non le col a tchaki date le 20, il faut y aller que katala kakungu yango na kolakisa kwa image po yeba ke izayanga, izayete. Nebite yepe so ya kolakisa document. Kakungu yango soko tali image nango tala kakungu ndenge ezali. Kakungu yango wana. Mais toboya nanu po président nanu abengi biso te po toloba ke kakungu eza ya biso. Pe tokoloba image te biso na tomoni yango te soki yango soki ba belge ba yeko fente biso parce que na date kakungu ekende ya yebi date te. Na ndenge zongi ya yebi te. Alors à cause chef de l'état. Or soki à cause chef de l'état c'est-à-dire abungisi image ya historique oyo ya histoire ya biso na Congo tozwaka roi Mélikong. Tobungisi susu makamu toko ko epole président pour na 2023 azaleli parce que biso batoza na 2335 km². O akoko tia idée alobi non. Oyo sa population na bino ba voter nga parce que to bongisa mokili. Mais ba dévier. Alors, siko na tunina no zombie et pas na bino kuna boyebi ete. Attends-moi graine, attends-moi poso, attends-moke, attends yaye bisoke ayebinga. Akomona nga lelo na base na télévision. Oh, akeyi kuna zombie oyo chef de l'état ambaki oyo papa na lobi na yo yewana. Oyo na lobi oyo akendela ki wana yebeli wana zoleka na télévision na ndenge. Nazana ba image wana ndenge zolo. Na obimisolo news na otili na WhatsApp. Okomona ngo news. Na oba diaspora ba lobeli wana. C'est-à-dire tango na tali lukwa na epesi biso malade. Et je te dis la vérité yo tem sabat maboko na likolo na zo tem maboko parce que nzamba lobi boy na Deutéronome 1 na verset 17. Faut katalikamuna na bosolo. Soko kite zongisango na ye moko nzambe mutu asala batu na ye. Yango nga na zolo bilayo. Alors zombie akomi zombie katier azobundana bedingwe. Katier akomi bokonjo isaka. Bon ça va. Bon mawawana tozozo mawana ye président parce que musala ne wana ko bebisa. Ndingi ne ko kende bon. Yango wana doyen na place wana otoko koloba ke soki na kolobela yo na livre oyo soki na jwa ki yango pona la gisayo na kolakso biteni wana oyo zomona ba muzengu ba mbumba ba groupement nyos ba kombo nyos ezali na kolakisa yo awa groupement oyo nazo lakisa pondi make même yeka songolunda so tuni ya koyebso ke ya solo ndenge to yaka na mwana mama tala ka songolunda kasongolunda ye wana lokola kasongolunda zomona ndenge wana c'est-à-dire kasongolunda yebinga soki totali bango nyusu longola na papier wana ya kasongolunda pesa ngango dana ala lakisa okomona kuna watu mususu bakomona tala okomona kuna muto ya kotaka mwana oyo asuka oyo tokenda kofunda okomona kuna na shima oyo azalaki kitwaka na place ya Mélikong okomona kuna na shima oyo azalaki mwana onde kasongolunda ya karaso tuli bakasongolunda na ye bakoyebisa yo kuna na shima otali kuna na shima otali kitwaka oyo azalaki mwana ya suka o mikenikeni afundaki 9e tokbandi koyoka tobandi koyoka zombie aza 10e Mélikong biso tokoma na 12 bakoko bakufa akomi 10e Mélikong ça va ba potana nanu comme ça biso tokolanda na shima tokoyeba vérité donc babimisi zombie lokola 10e Mélikong alors que bino bokoma déjà na 12e oh 12e Mélikong ba 10e si bakufa kala alors siko lokola tokomi wana yango ya kopesa biso pasteur ba lamusi ebembe voilà alors tango asali wana chef de l'état memiye ba nani ministre intérieur bango manani ministre près du président ba memiye kuna akeko tala kakungu wango eza ya ye ça va tokoyeba kaka suka nango totalaka na mikanda tokoma na ndenge basala accusé de réception tomoni na mawa na ndenge na solo ba président ya république c'est-à-dire aye makamwa na te mikanda pe atanga nete parce que ya loba ke ngai nazali pona population donc selon bino d'abord peuple selon bino ba induire le chef de l'état na erreur oui wana bango bato suko babimisi moto ya zana ligne te azana loko te voilà alors yango tolobaki non sikolo kola batnyusu bazobomba na mikanda bazobomba toleka na busolo po busolo ye moko président soki azoyeba te président azolanda yo amona biso azolanda yo voilà président ye moko amona ndeko yo lobanana parce que tozotala ngonga totikali kaka na 17 minutes donc faut to gérer yango toke ya lobane même 9 minutes monsieur Sango ngana za chef de groupement Mbumba
na secteur ya Lobo na territoire ya Fishi. Bande kwa meni Congo ezali mbumba na mutangu. Bango propre ya famille ya meni Congo. Po meni Congo totika ye aza mama atotika ye na zumbulia mvumvu. Esika tokomelaka mbumba kangi Lobo sirwi groupement ya bazana Lobo ngai mokolo nga mokonzi bango nde natalaka bango nagana kete bazali 18 groupement mutangu nde muta atalaka bango meni Congo tango azalaki mikolo bazali komema batu na chipoi awuti kuna na zumbulia mvumvu akoya na mbumba asangani na mbumba bamati bazwi mutangu bake na territoire ya Fishi basololi esili simanango bakote na bamboka kozwa milambo ndenge tozala yeko sala tala lelo yo mboke beba moki makambo nyonso ebongwana yo koma ndenge mususu eske ye zombi azo présenter kakungu wana eske mbumba za na kati mutangu za na kati muzengu na zalala bazala kati muzengu yeye muzengu bazala kati bazate si c'est comme ça état que biso membre famille ya meni Congo to bimbi sika wana te to yebi yete zombi to yebi yete yango to boya ki kokende kutala makambo na ye omoni ke chef de l'état bazo continue na erreur po puisque mutu nete nana azali neve ya nade membre famille ya zombi donc zombi oyo yeyo oui oyo nde mutu balobi ki aza 10e meni Congo alors que bino bokoma déjà na 12e donc ye boyebi ete to yebi même na lignée boyebi même na dine ni makila demi makila azana makila ya meni na tangeli okomona bango na arbre géologique nazomona mais aza entouré na ba chef coutumier ba groupement wana fabriqué ba fabrication ba jena ke bengi ba ya awa ba groupement nani est-ce que ba groupement moko ata moko wana au ministère intérieur azate tubaleki wana zomona na bilo tubaleki wana ata moko te akokota na ministère ba ministère nani nani arrêté azate tout ya kolokota na bo ya Kinshasa sobriga ya Kinshasa bango nda asangisaki akende ko présenter ki ye aza meni Congo mbumba ko kuzanga na isika wana te mutango akuji kozanga te muzengu na zalala bakuji kozanga isika wana te mais mbumba na muzengu na zalala na mutango bazate to yebi ete fabriquer nde ba ekotia bango nde bato bazo conduire président erreur ake akosi bango ngai boy oyo to yebi aza Katier abonné na Afrique du Sud partout ba yibi na kokoma esika ye lelo soki akoma na mboka esika na komi to yebi ete omoni ke grand chef muto yebi mo Pepe Félix Kanko ye muto to yebi azali grand chef coutumier oyo azotala Masina Fishi ye muto yebi to présenter depuis banda 2000 ans noko yimba yakufaki na 1999 na 2000 ans yakonde babengi 33 groupement ya Fishi na Masi na 54 chef de terre na 54 chef de terre tokeite ba invertir esili tozongi na lelo na 2020 ba présenter nani zombi na 2020 awa na Afikine est-ce que pouvoir ebandaka na mboka avant eyawa mais na mboka biso tozolo bato yebi ete baye ko présenter na Kinshasa est-ce que pouvoir ya coutume bazilanga na Kinshasa te bazilanga na niveau ya mboka o mati nango kutuyo mais liboso bato wana batiaki kimvwela azalaki burukmese ya commune ya Limete bati ete suka aleki banda wana Moselle tango akutaki kimvwela na pouvoir après ba jour kimvwela lekani ko banda wana banda ane nani Kabila le père azalaki tala lelo na 2020 bazo akotie sous topike na kati wana bazalaka wapi bango bazaki bokonjeza ya bango banda nani 1990 ouais 90 combien 97 oyo Kabila kotaki awo kimvwela kufaki banda 2097 na lelo 2020 na kati espace ni ezanga po batia soki bokonja bango pour batia mokonji musuzu te na 2020 lelo to yoka ke kimvwela meni Congo to yebi yete bango balobaka azane muta nani zombi aza mutu Lobo na secteur Lobo na territoire ya Fishi
ngapi biso nani na lobo to soki lobo fo yo yeba soki na lobo ngana ko wana mabele na mabele na ngai ngapi soki na lobo ngana oyeba ke aza mutu a groupement tel mais na groupement na lobo aza na esikate ata trace ezate si oui groupement aza trace ya ye ezate mais to yeba kateke soki akuti wapi lelo aya ko wela pouvoir le zombie aza lo elima donc au moni batuneti oyo bakachere omonaki eza na kachere mususu apasoli mutu azwi mitobo ale wala edingo eza bato ba mystique ya kene dominer mutu pour que ayiba ye yango nde biloko ya sali donc a dominer chef de l'état a dominer nani mutu a présenter awo soki nani ayebi yete yango pe a dominer na chef de l'état pour puisque mutu oyo bazoti ya ye est-ce que famille nani oyo amoni et pourtant que soki pouvoir balingaki bakile na mboka ya baye ko présenter awo mais kuna na mboka to yebi yete esika ba présenter ye azali chef coutumier très bien omoni ke donc oyo bavani na mwasi wana reine mwasi wana nani oyo bavani bango zombie eyo koto ete zombie oyo mais wana zombie eyo na gauche mais na moni mwasi moko avani na kiti wana reine o nani wana to ezaka ka photo bakangi na zawo bon makambo oyo nga nayebi te bakolo mboka bango oyo bato bayebi bato bango ye ezalaki ke grand chef mopepe Félix akendaki na feshi ntango ake na feshi abengisi bachef coutumier baye wana promesse ezali ke le 22 il faut baprésenter masque souku ezalaki fu aya le 18 donc pour préparer bachef coutumier ya feshi na baya na ya masi aya ya komi grand chef a komi le 18 pour baya le 20 total aboyi zombie a présenté masque azo le temps sabasuku un chef coutumier alata ka bilamba makila wana te o ya lati chef coutumier o ba ben chef coutumier chef azo tala bato to leta ka rouge te rouge eza consigne moko mabe to leta ka te rouge da et donc eza eloza te ko boma to leta ka ngote to leta ka pembe ou bien ndenge na lati boye jamais alati rouge wana o soko mona alati rouge wana za ndoki aza mobomi azokende ko boma yango mfumo alata ka rouge te voilà et donc le 18 o grand chef a komaki awa entre le 20 ou le 21 ba chef coutumier bo baza reconnu baya boîte baluki moye baya sous ces dates bakufi na mai moye donc tango balingaki baya le 20 kambo ya verser quoi le 20 ba présenter kakungu et pas ya nani zombie barule moye sous baya ezate yango mune bakangami yango ngabite ngana zoki nete Kinshasa na mona grand chef to bila makambo yo mutu wana to yebi ete bango bazoli baki mutu afeshi balima ko tsa désordre na famille yango to yaki pour que to déclarer ye que zombie wana to yebi ete azana famille ameni kongute ni demi makila azana ngote tozo yeba ete tozo soki aza mutu na bino pona nini na ye na mboka te et puis pona nini chef de l'état bengi biso te to yeba bien les mal parce que ndenge na lobi Deutéronome 1:17 il faut que sambi sabat bino bozo koma mikana tozo koma yango le présidence de la république va bengi bino te abengi biso te botindi mikana me babengi yango wana chef ba accusé de réception yo se tondo bon on va d'abord écouter expliquer c'est quoi le problème Meni Congo yondo zalia hein excusez-moi na sisi mais to komi na suka mbango ko ya au monde que là je vais masque suku soki ke ndenge grand chef on peut Félix akenda kimboka soki ke ba respecter date o ya pesa ki tozana ndiko na biso nguli akama azana ngola aza musuku ndeko na biso atikala kuna na ngani mpe to bengaki ye aya kotala eloko bakoko na bango batika mais ya sali yangote akati nguli akama putake nguli akama balobaka kisuku o biso tolobaka na Congo yango mpe bango balobaka voilà mon atikala kinango très bien oui ndeko moi je voudrais parler en français. Allez-y, je vous écoute. Voilà, je m'adresse vraiment à tous les Congolais. Que vous soyez du sud, du nord, de l'ouest... Ou du centre. Ou du centre, vous êtes des Congolais comme moi. Vous avez vu ce que vous avez vu, que moi aussi j'ai vu. Vous avez entendu ce que j'ai entendu, que vous avez aussi entendu, là où vous êtes. Vous venez de suivre l'intervention de mes deux frères ici présents. Nous avons un problème sérieux dans notre pays. C'est un problème. Il y a un désordre
Ici, je voudrais être assez bref parce que nous courons après le temps. Si le président de la République n'a pas lu toutes ces lettres, c'est parce qu'il y a cette dame-là qu'on appelle Manouanina, ministre délégué près le président de la République. Qui empêche. Qui empêche. On fait des ponctions. Qui fait obstruction. Voilà. On fait obstruction. Courrier, Moupepe, grand chef d'État du Congo, ponction. Donc le président n'a jamais lu notre courrier. Nous adressons de vœux de nouvel an. Le président ne lit pas. Nous disons que Manouanina n'est pas princesse. Elle est comme toutes les autres soukou, un sujet. Le président n'a pas lu. Nous disons que Zombie n'est pas Ménikongo parce qu'il n'y a aucun gramme de sang cheval, Ménikongo. On ne le connaît pas, comme il vient de dire. On ne l'a jamais vu chez nous. Dans notre arbre généalogique, il n'existe pas. Sa maman, on ne la connaît pas. Son père, encore moins. Donc, tout ça, le président de la République devait déjà être au courant. Mais malheureusement, Manouanina, professeur d'université en plus, elle se comporte en une incivique. Donc, le président n'a jamais lu. C'est comme ça que nous avons dit, nous devons effectivement parler. Il n'y a pas que Manouanina. Là, je parle aussi, monsieur le ministre de l'Intérieur, suivez-moi. Votre ministère est mort. Il n'existe pas. Le ministère de l'Intérieur. Oui, parce qu'on vous a dit, nous avons écrit le ministère de l'Intérieur. Il y a eu des pétitions. Mais aucune fois, si le ministère n'a pas répondu, mais nous n'avons pas appris que le ministre de l'Intérieur a été voir le premier pour lui faire part de ce que nous avons dit. Nous n'avons pas appris que le Premier ministre, à son tour, est allé voir le président par rapport à ce que le ministre de l'Intérieur lui a dit de ce que nous avons fait. Il y a dysfonctionnement. Voilà, dysfonctionnement. Donc, à vous, ministre de l'Intérieur, je vous dis tout simplement en concitoyen, jouez votre rôle et le meilleur. Parce que nous sommes en train de voir que vous êtes dans des sentiments. Vous êtes dans le clientélisme. Et ça, je me rappelle, mon frère Israël, vous avez lu comme moi, le prélude de notre Constitution. On parle de ces antivaleurs-là. Et elles existent jusqu'à présent. Il y a certains ministres qui ne font aucun effort pour arriver à nettoyer ça afin que le pays aille de l'avant. Je m'adresse à l'ambassadeur de la Belgique. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes notre colonisateur. Vous devriez jouer votre rôle, celui de dire ce que vous racontez là, celui que vous recevez là, dans nos livres, dans nos archives, il n'existe pas. Mais vous avez été passif. Ça signifie qu'il y a un problème que vous avez créé. Je m'adresse maintenant à tous les Bassoukou. Je m'adresse au professeur Lapika. Je m'adresse à Kekate Joseph. Je m'adresse à Joseph Mungema. Je m'adresse à Zonzamaku David. C'est vous qui accompagnez Manouanina. C'est vous qui accompagnez Zombie. Arrêtez ces jeux-là parce que, après ceci, nous avons confiance en notre concitoyen, en notre frère. Cette histoire ne va pas s'arrêter là. Le président de la République en est saisi, ne serait-ce que déjà en direct comme ça. Et après, nous sommes sûrs que d'autres personnes de bonne volonté vont intervenir en notre faveur. Alors, votre compte sera réglé, coutumièrement aussi. Ça, vous devez déjà vous le dire. Coutumièrement, nous allons régler vos comptes. Si toi, la pique, tu crois encore être élu député, tu ne le seras plus. C'est terminé. Kekate, je te l'ai déjà dit, tu as fait ton temps, tu ne seras plus jamais député. Toi, Zonzamaku, parce que je t'avais envoyé quelqu'un et tu lui diras, si nous ne faisons pas ces histoires-là, nous ne saurons pas vivre. Donc vous voulez vivre sur le dos du pouvoir traditionnel Ménikongo, sur le dos du pouvoir traditionnel Bassou. Malédiction. Mon dernier mot, c'est à tous les Bassoukou, à tous nos voisins Mbala, à tous nos voisins Tsamba, à tous nos voisins Yaka, à tous nos voisins Sonde, à tous nos voisins Ngongo, des territoires de Massimanimba, de Feshi, de Kassongolun. Merci d'être toujours avec nous. Je demande seulement qu'il y ait la paix. Soyons dans notre quiétude traditionnelle. Cette affaire va se régler de la manière que vous connaissez. Restons soudés, restons ensemble, favorisons la paix. La paix à travers le pays Soukou, la paix à travers nos familles respectives, la paix à travers
la province du Kwango, la paix à travers la province du Kwilu, parce que la paix, c'est elle qui est le soubassement de tout. Nous attendons le développement. Très bien. Nous attendons tout. Merci. C'est avec ces mots que nous allons mettre terme aujourd'hui à ces grands rendez-vous de la haute facture. Le président est saisi au moment où nous passons cette émission en direct. Le cabinet du chef de l'État, en commençant par son directeur du cabinet, M. Niembo, et puis les autres conseillers de la présidence de la République sont informés de cette situation. Ils vont le transmettre au chef de l'État, mais aussi les ministres de l'Intérieur, le Premier ministre aussi, bien qu'il soit en déplacement de l'autre côté à l'intérieur du pays, mais il est informé à travers ses services. Nous osons croire que l'État va revenir quand même la décision de Bango pour essayer tant soit peu de régler cette situation. Les désordres constatés, installés et organisés, il faut y remédier. Il faut vraiment, à la urgence, mettre fin à cette hémorragie. Moto nyonso, ata moto aliboma na balabala, azana sika uta. Ata mboa, azana généalogie naï. Mais ce n'est pas ce que je trouve au Congo. Vous voulez diriger le gens ou baye biote. Olingo diriger bateau yo, même ba trace na yo ancestral les alités. Je ne sais pas, beaucoup diriger bango par défi. Nanko et ça va se passer comment? Et puis babiloko yango des obota mingi ba problème bozo yo kabayakana bateke. Biloko aboyeko créer un grand désordre. Et puis à la longue, peut-être qu'on ne sera pas en mesure d'arrêter cette hémorragie. Mais d'une manière préventive, il y a lieu d'arrêter cette hémorragie. Je demande au chef de l'État, je demande au ministre de l'Intérieur, Premier ministre bien sûr, et puis ministre de l'Intérieur, Pato Nyonso Bazalina pouvoir, parcelle et à pouvoir pour ce sujet, de s'imprégner de la situation et de répondre favorablement à la demande des alliés. Ceux qui ont besoin d'erreur, vous démontrer en gros avec des documents, avec la traçabilité. Mais s'ils sont dans leur droit, vous ne perdrez rien. Il ne faut pas fabriquer. Vous avez commencé à dédoubler les gens dans ma parti politique. Si n'a pouvoir coutumier, vous continuez à dédoubler les gens. À quand la fin de cette mélodie? Quand vous avez du mal, quand vous ne savez pas vous mettre en ordre avec le pouvoir ancestral, ça vous mettra en difficulté à la longue. Vouloir ou pas, même si vous voulez confirmer ou changer de choses, ça vous mettra toujours en difficulté. Il faut vous rattraper. Merci.